makambo zo kende mabe modèle to kende na Italie ndeko Karine Mokonzi balobi asili Karine Mokonzi asila et po azonga bien esengeli na akenda mona mokongo ya Koffi Olomide hormone ngo ndenge nini est-ce que ko ba Karine asili na ba miniature Karine le lobo vanda Karine lobi Karine kosila pe Karine na ebita asila ndipo moto asila balobela kaete na mundu almisi ba idea na ke o asisa ko to chikito asisa ni chikito asila chikito batazana faut faciliter ça. Bon monde Koffi le roi Satan Koffi le roi ne ko faza mabe na ndenge nini. Na ti lokole lelo so moni mutu alo bake coronavirus ezo se kan coronavirus malade ezo bo mamu. Na ti lokola père de famille na ti lokola da mwasi na ye adana famille mso alesa kaza makamba activité na sala kaza batebele mtu na sima na bokolaka. Émission na échange. So mo mutavanda bake na ti lokola vu coronavirus tala mutu na bien andoki. Pour la minute, il y a quelqu'un qui a contre Karine Mokonzi, a contre ba fanatique à Karine Mokonzi. Tu as ba poto ba tirki de Grèce. Tirki pesa poto ça na pas. Non, c'est la poto. Mais ça va vanda na yo na tirki mais Grèce. Place ya za Marokemba. On comprend. Na makambo le sous yé le sous ba coronavirus. On comprend. Et c'est marqué pour pas qu'on la loba nzele comme moi passer comme pour kota poto ba checker yo ba ejo sous temps. Mbote na bino bande ko balanzi ya Shelvi Télévision to likete bozali ba ikeli bosa betano na bino pour kolanda biso na ba entretien auto za la kana yango merci na boss na nga leader 1000 fois boss à l'équipe boss ba voisine ba voisine chez la Vita leader big salutation depuis France merci na bande ko tout ba kolanda biso na Bruxelles merci à Grâce Mafuta, merci à Judith Tangamo, merci à Gili Chombo, merci à Gili Chomba, merci à Parfaite Chomba, merci à Judith Tangamo et Grâce Mafuta, merci également à François Fouamba la Suisse, Guillaume Fouamba Zouré, merci à Elle Chanto Matondo, maman à Christian à Switzerland, merci parce que vous avez belé au mandataire biso pour notre sombe qui n'a qu'à makanisi na ba entretien lokola oyo kasi lelo to ko teflato to ko sombe qui na makanisi na makamunini au Rolanda et puis tozana nani na plateau na biso oyo azali mo bien ngami na biso spécial je dis comme ça merci na massa na ngai Wachenya gouverneur Wachenya na États-Unis à 5 ba congolais nyonso merci aussi à Patrick Bendera merci na bandeko tout vous avez partout na États-Unis wana to pesi no ba mbote Kevin Setouane, c'est ton surnom, mon petit frère propre. Merci à Corinne Bidoya, big salutation à toi. Ainsi que Oignon surtout à l'ingabson, maman chérie, Lissi Zola. Tout pendant que nama kwa zan bien na biso na entretien mon collègue. Voilà, ndenge to te ko bana bino toza na plateau na biso na moko ya la charge à Karine na combo ya Muna alors bara tellement bien par rapport à ma camion surtout ezoleka. Tokosola nae nyonso sauf rien mbote na ndeko muna mbote ndeko na ngai mbote na bana membre nyonso bazolanda ngai merci na bato nyonso soutenir jema et bien to bakanga ke bato ba benga vraiment muna bakanga jema po nini bakanga benzamba sa grâce pe na biso dimwe waza rapé ndeko ya Karine Mokonzi ayaki asala intervention na bandeko mususu ndeko nso jema et bien ya libre de singa botaka mwana mwasi nde balobe su ba biloko na gombe bakokanga donc soit vendre kuna misuti lelo to ngoto bate engeza ndeni. Voilà, merci beaucoup na libération ya Jemima big salutation na tout et puis félicitations na ba oyo bazali sima ya dossier wana poete azali banda kasi par rapport au blog nyonso to eza koleka mikolo to ebi ke confinement ba te belé ba na fièvre coronavirus mais yo s'attaquer poza ozana librement kolobela ndeko Gloria Olangi, qu'est-ce qui s'est passé moi on n'a pas ce soir t'es attaqué moi est-ce que le rebomasco batbaya ba sanga attaqué et là une émission ba tuninga kena ko senga pardon nasi bat non senga pardon abi on det maladie de coronavirus eza boye na boye bat baluka belonga nzambe bat baluka ko sambela funa ko na senga pardon na non senga pardon pour na mabeni o ngana sale tanga kufela mwana e biso ba parmi bato yo tout ça be mission moi bien pour na yepé à reconnaître yaza kunde muto lelo ki a ko sale mission alobiki na finga ba feregola na finga be rete watanabi na finga ba tala lelonga na Grèce na zokemba kuna ba peli moto banda ko bavanda ka nte banda ko bavanda no banda ko za ba chasser ba mi ba pelaki no moto
Vous comprenez? Avant de moi, personne tali papa photo moi boire qui a kangi papa bat ba singile ke franchement yeba ko yeden de konamsa moi ça kemba. Pour la minute ya kende poto na bulke a contre Karine Mokonzi, a contre ba fanatique à Karine Mokonzi. Vous comprenez? A ke poto na bulke donc à côté nzela ya tiriki à côté grâce mbala moko ye concert a fali na nzambe patali ke o finga rabatu. O critique ba weyo, critique ba simisa ki tamba simisa ba pauvre. Yo faut vendre non. Ti le la na Grèce. Azati le na Grèce. Donc non singa ku moi ndo singa ku ba ko dile ba mbo ba fanatique mais tellement dans ba fanatique te yo mona Karine Mokonzi bando ba Karine agenda pota makolo mais Karine ya beta da akota le lopoto ba parler vanda bana mamba ba autorité bana membre ba chinois ba talité Karine Mokonzi star. Karine Mokonzi vedette, Karine Mokonzi tout ba vandi ça makam. Mais yo so yo contre ce ko makam Karine Mokonzi nga yo ya taka ogomo parce que oya au sale mission mo be o Frank Stema za mabe na koloba na poto ti le na Grèce lobaka na Grèce po esuika na Grèce loba na Grèce po na minute te na minute ndeza boy na Turquie na Grèce pat baloba ku mamu malamu kuna kenda nonte mais to ka na basango to ka to Congo la kenda na poto te mais poto apeso avenir ba venir Ranger avenir Tour Eiffel avenir Trip apeso ba venir tout oya yebi mais ba venir oyo komate yo to ka ba to kenda poto loba biso ba kenda ba Turquie baloba vanda na Turquie ki Grèce Turquie pesa poto za na parti non c'est la poto mais to ba baloba ni vanda na baloba vanda na yo na Turquie mais Grèce te place ya za mazo kemba. Vous comprenez? Na makambo lisusu ye lisusu ba coronavirus. Vous comprenez? Et c'est là que pour ba fongola lo banzele comme moi passé comme pour kota poto ba checker yo ba et jouer sous temps. C'est qu'on fait on a 3 à 2 ans. Vous comprenez? Avant de 3 à 2 ans. Mais si donc le rapport to kende poto na ninga frontimo fronté ba pe simbate. Mais en réalité, bo ela nini? Ko le logo te c'est le ronde ba pe singa 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 pardon par rapport. Mais c'est que normal ko kipe ko senga pardon. Ko osali mabe. Na senga bozana batiraima mutuna na tuna. Merci. Bozana batiraima et lelo oyo. Tara trema ngate yanda ko finga abanda ko finga ndeba ba Karine Mokonzi ba papa ba Karine Mokonzi ba tika biso ando finga ba faire gola ando finga tanabe tinga sa ba analyse mo propre na tika lo finga te. Non, mais na finga pe. Te na finga no te. Solo alumba. Na zongi zira batu na bike boso muto pesa solo na peke na zongi soka na lire ke ogo tsape nini parfum ogo tsape nini. Wa ko finga te. Na zongi zaka muna nzela. O comprendre? Na ko ya titi. Yo na mona osomba mituka boy. Ah, mukoni osomba na zongi yo ningi ba critique ya bien. Ouais, on a critique à bien. Mais critique ya dénigrer mutuka lumba solo muna solo mapeka na solo tout ça. On est à ma baie. Si quoi, où t'as poto, yo, sans que place n'y a soigné, ma ou à soigner. Voilà, merci beaucoup. C'est vrai que juste, mon tour dans la mission à Yambo, Kassiami Balé, tout ce qu'on a fait. Le problème est ça que mission n'y a surtout le candidat au Singa pardon. Les actes battent nous y est dans l'émission, ta telle émission de Sanga au Singa nani pardon. Il y a une épidémie, on est pour na Singa pardon, t'es épidémie ça pour na mawanzambe qui est na Congolais nyon, ça y est gloire, ça mission nyon, ça la baronne carrément, mission nyon soit pour ça que Zamba ça la grâce épidémie longwa. Voilà, Zamba ça la grâce. Ah ça la grâce mawanese à l'école Congolais nyon, africain nyon, dans le monde entier. Vous comprenez? Nous ça tellement béni nando. Mais tant ba la question ba rappeler qu'il faut singa mtu il faut rappeler possible. Non yeka muna finga fona singa pardon ba ndeko mutuna singa bandaka na yeka. So bandi pe na yesa elo. Il est pas bandana na ko singa non ba grand o ya finga na. So ga salon yo pour ça là. Ya banda non, c'est ya bandi ale. So ga salon ça là. Yubu banda bo benge non na téléphone ça. Voilà, merci beaucoup aux Akemba famo na pas ça 2 ans mais makuna po mambo tsi la lisusu. On va pas mambo nzamba ça la grâce. Mais 2 ans Grèce na ki tchasa malamu za non na Grèce. On va chasser moyezo côté beta. Au mona yango. Bata Grèce baza bango biya batu sofa est-ce que place akenda mbongo esila. Batia lo rambe mon ba lo ndetse neti ba lufu na biso to ba chel ba vanda. Batia est-ce que ba iblet ba koto ana chasser batia na lufu. Abaki ngunda kuna. Ngunda wo bwa ba est-ce que ba luka est-ce que muta ko kale lo ngino ba moni te ba bite yo fu vanda mana suka kuna. Voilà, merci beaucoup mais ndeko muna makambo zo kende mabe modèle to kende na Italie ndeko Karine Mokonzi. Balobi asili Karine Mokonzi asila et po azonga bien et sengela akenda mona mukongo ya Koffi Olomide. Hormona mondenge nini est-ce que azarali kanguna ye ba beta déjà bazana ba antécédent ou bien ezaka po ba humilier lisusu. Natalaka mission ba batindeli ngango na mona jomo batindeli mission ngabi amuna ta mundu mission mo batie so na Congo bisengo so ni balo mambwana mutango so atindeli ba mvo sa na Angola ali boma na habité so yi sentiment ne salié toto nini
lelo Karine featuring abetana ko follow mide et comme ça Karine international. Karine azari international o ezaki international ando akota ki no place mosusu te. Tanga obeta nzembo ya DJ Arafat koti ba place mosusu. Ko follow mide hotela te. Ne kwa moi so autant na ke poto na moni ke alamba fanatique vraiment so ba fanatique ba mona budget ba fanatique ba za bien. Ko follow mide te fona beta lenga leki na ngai featuring. Beta eloko beta. Parce que ba Karine asi na ba miniature Karine. Le lobo vanda Karine, lobby Karine, ko sila tu ya Karine na ibita sila ndipo muntu asila ba lobby la raete. Na muntu misi ba idea na ke oh asisa ko to shikito asisa ni shikito asila shikito batazana eh. Faut facile sana. Bon munzo ko fi lora satan ko fi lora ne ko faza mabe na nenge nini. Donc ko fi na betela Karine, comment mabe? Asenga we ranson ba pardon. Karine na suna rankina muntu te, Karine asenga. Karine avait na biso bazaka très kitoko Karine batu nyonso bato ba Karine abeta na confiture abeta na confiance ba moya suna idée Karine asila batamo ça ce que différence ces années Karine tanga daki présenter des missions na mangamba mo ça commander monter na mission so boule ke tala bamba coronavirus ça vient featuring na munene na innocent na vient na biso wilo sko mamu eye et puis ça ce qu'on va donner ma mususu ce qu'on va dire Karine ko faciliter Karine ko aussi ça ko Karine na est-ce que Kofi Olomide azalaka na besoin ka mona ba tout succès na zana nga silise ko fait ça silisa na voilà obi ko faire ça na boto lo banase to ganga te tom so ndeko ba yoka biso Kofi Olomide pour bato ba bima elinga na pe pamba te ba bi Kofi Olomide il faut Karine poisonga il faut amona mukongwa ya Kofi Olomide mona onde komona mukonga mutu te c'est beau yoza au moins te mutanga lobby mo adali mutu na esa bien te c'est que bi Karine bien est-ce que en passant Karine abimana Kofi Olomide jamais au salama Kofi Olomide za anga ye biso Kofi peto to ba vérité andi masala featuring na Karine Mokonzi Kofi Olomide za parent responsable azana mwasi na ye azana bana na ye ana ba orchestre na ye abimisa ba fali pour abimisa ba tebele ba faire gola pe ba leke pa na ye vous comprenez faut tout que ça respect na musique congolaise le faut tout monde JB piano tout monde Kofi Olomide tout monde we ranson vous comprenez tout monde ba fali pour tout monde ba faire gola baba tout monde faut tout que ça ba respect bazé belé ba musu to kotanga te ba fe na biso ba manda chan par rapport no pe ba elelo ba ndima bango souté entre autres wane tali bango musique lelo za te mamba ba te musique lelo za musique za mamba ba vite to loba so to zonga no na to zonga no lelo JB piano ko ebise so a sali 1 million na nzembo yo biki oleki JB piano te lelo bo oleki JB piano est-ce que lelo we ranson no beti de mamba ba vie ba ville le comment on va vivre na ta vérité lelo nga biso sala ma internet ndako sa chaîne lelo sona na komisi na 1000 abonnés na komisi sona na komisi na 2000 abonnés c'est loka ka mbongo na zango na banque to komisi le ba abonnés belé donc ils ont zéro to parce que innocent les qui fallait pour innocent abeti et loko za na 78 mais quelque chose 80 quelques millions oh innocent oh fallait beta ça ba 50 quelques 60 quelques parce que innocent les qui fallait et par rapport à la musique, la musique est comme que quand tu contrains nos bêtes musique et c'est Robin nous dit oui à bête musique na vous comprenez ba millions de ba vie les autres ba nini mais exactement que le loso dobi que vient biso man de bon to kendeka avec Josar abeti loko abeti 1 million générique na avec Josar abeti générique na 1 million tolo baskoni natali kutu bana nini mambo ba vie tolo bena biso te na totala na YouTube za bo mwana alors te na benge bo mwana te mama na ye mo ka msuye mo binga lo lelo to musique te na banga po ani nga banga te na banga na singi mo nga natali so kaka musique to beta no so tali na TV abike na mamba ba vie c'est quand musicien te par rapport à Nina biso c'est quand musicien te Robino a musicien te nga lo biso mdaleki mamba ba vie alobika mamba ba vie yango pour l'instant ada me ba misi ba motenga ba misi ba zebele ba motenga o nga beti 1 million na beti 2 millions o batanga ngabi o nyonso batanga ka mambo ba vie na 1 million c'est que musicien te pour nga musicien so sali chaîne na o oboko ma de o pe obika ka lelo na posa comme 5000 abonnés o pe ka compte comme sur 5000 abonnés donc ya capable ba pe so melo ba vie to so na biso ba vie eza ngo to ke siko to ke ndeti ndeti lo mona loba na to tala na tali ba émission internet film mo ba sala émission internet ba film na lo ba mambo ba nini na mo ba ba sans tabou na mo musa beti ba 1 million je crois c'est est-ce que aleki fait rigoler to ebisa aleki Robin Mundi aleki ba hotel abeti 1 million mais émission
Masa biso rena bi reso koti émission ezanga soki 2000 pas comme abeta 1 million. O basko yé à l'équipe à Frank Stema to l'équipe banane. Hein? Ya ça dépend émission de côté ndezama. Émission so koti ndezama kamunango. Émission so pe émission so salango bien. Obi même émission na bomi na mbi we ranson na mbi kota pe bo. Émission na bi jibe pe no kota bo. Ya c'est lorsque ndenge makamu ndenge salama. Ne toi la mutu. Voilà, ne toi la mutu tozonga na. Mama ba vito tanga na biso ko innocent. Frappe à Betty Batulelo, ba vie, ba nin toloba. Diamond le mo ko tana nzembo ya innocent. Toloba Diamond na leki Diamond innocent leki Diamond. Ben toloba non masolo. Toloba masolo Karine do batika jamais ko. Karine Mokondi, o mamu toloba biloko kutute. Biso bat moto félicita ko follow mide. Les gens tout le monde va regarder lever ani ko betana Karine Mokondi o le lopé et konti la ko em susu gabonais mo to étranger mo to mutu mo be ko fulo bidaga grand un tout le monde areka boya papa mba tonde ba valer tout de bien valer mon papa mambola kufaka bosko ko fulo mde fitri na Karine Mokondi bat musu bazwa ba kisi nzo wa luka ngo kutu bazwa te la kisi nzo abeta na quartier latin a porter parole to azwa monter oh balingaki ba atuna fali atuna fali ko fali jamais ko lingaki atipe kakipaka ko akipe mamba Karine puis c'est quand on fait bête tant fallait pour pas bête va comprendre est-ce Karine de la personne hein est-ce fallait pour nga si ça Karine ko follow me si ça Karine mais habituellement monto lobby on est taligara ye na makamna lobby éviter mais ba Karine asilate voilà boy ba Karine asilate et lobby muna charge à Karine bangonde ba simba ma solo veut dire bureau na ndingo sakana big salutation na la baronne Karine Mokondi ya mon ba mamba ba loba ba la mamba ba loba ni ba mamba ba lobi ke mutu so akangi robinet na ye bini po fongola robinet na bino akangi ne robinet na ye na akangi kangi na kangi ne robinet na ndo pesa ba mboba internet ba ndo coach ba 2000 ba 3000 akangi robinet ngola fongola ngo awa bino bo sepela bo za kami ta fongola donc yenda simi masolo base internet nyonso. Voilà, merci beaucoup Tozo Koba iko kelo kendo to yambi munane na bisaki bino charge ya Karine Tozo sombi kinama kanisi parce que azalaka bien formé pe na ba actualité monsieur zo frappé na Kinshasa na habité sona ba mes condoléances monsieur bazolo ba ke nati lokola kufi bazolo ba bon na si ça mutuna bazolo ba nati lokola kufi et si maona ko kufa akufi na corona sera kufite aza atteint na coronavirus bisika azali kuna na mekili ya poto to yebite est-ce que ça ya solo to ça lokuta soki eza vrai ou bien eza lokuta coronavirus angope soki aziongo ba bien azio na concert fali pupa ba congolais belé pe ba kufil na poto eza ba bazalaki na concert ya fali pupa na Bercy vraie information pour na personne to que non ndam pour na personne nati lo collé na obi vraie information be fausse information vraies informations na la vraie information na personne ndam nati lo collé to kota concert fali pupa te ba na France tema ben ba beta gendeng ba kenda te wa robete dara ni mususu mais na concert ba kota raté. OK. La joie chance au côté on te bat ko sinon na ju coronavirus na concert a fali pour le côté. Mutu anga nenda kumoko azaina coronavirus akufaki. Moi na éviter. To qu'est-ce que ko to na ko su ko to bat babanga ba ko. Na ti lo collé lelo so moni mutu alo ba ke coronavirus ezo c'est quand coronavirus malade de zubo mamutu. Na ti lo collé père de famille. Na ti lo collé da mwasi na e azana famille mso ale sakaza makamba activité na sala kana ba te bele mso na simana boko laka. Émission na échange. So mo mutavanda bagena ti lokola vu coronavirus tala mutu na bien andoki. Tala mutu na bien mando po père de famille atiki bana yake musala na poto okolo bazui coronavirus te mutu ngo vima mutu coronavirus malade de ko lo baka kufi déjà. Ko lo ba pa kufi. Biso batu mo bezo ko bakutu soki eza bongo nzamba abatela ya sunga ya binu mais binu bapozo yake ona ti lokola zui nini mais grâce mbiza ole mais nana lobi ba grâce mbiza bakotanga bomba grâce mbiza luka ba base na bango yake mamba braza atika mamba awa ya mutu mo alela ke ba c'est l'opération bato alimbisanga ba c'est l'opération mabele ba ba perango ekonda on les a besoin on les a mamba lokuta to ça la base de na maladi mo bo zo mo batu mwana na so inani otanga so inani ya pola na so nini nani ya mutu mo ke na mwana na otanga so grâce ya mutu mo bo yakende ba kate no ba on ba tatouage beta fo ke ba longola ngo ko comprendre oluko ya oya mamba Karine okokate oluko ya bongo ya suna besa na tilo kola kufu wa komiki mutema mabe so ya ndolela sikone komiki ndoki Mosiko tango to fala ba tango mosusu ndoki yo banda ba mwana na siko tanga bon soki ezake azana information ya solo me ba bomba pa
formation solo nini na tolo kola zane bien botala zakwe na so zakari ba ba solo bien moté mona batazane bien bolingo po mona polo ni ko mona na tilo kola vambo malade o mabak ba ebike malade eza mabebi so so singa mawa na nzambe ekita bandeko bazana ngo babika bon combattant balingaki concert fallait pour pater mais lelo yo balobi bato bautaki de partout baki na concert wana ba o ba kufi plus bazali ba o ba participer na concert wana donc on fallait ayebaka se protéger qui est-ce que ça mamba solo ngana ko yeba ndenge ni fallait pour ba beti asali musane par rapport ya ba signer contrat nani na beti concert na concert ezaki par rapport que amonaki que il faut na beta fallait pour ba beti mais moi ya simo fallait pour mta koti coronavirus mais coronavirus toke kota kala est-ce que fallait pour pataka yebi que malade moi ezali on ngaka beta concert pour malade na et se partager pas batunions yimo po bang on ti fala bang raté fala bang aliwa te falinde nan robot mais est-ce que par rapport ba dire on est-ce que baton ba beli maboma ba sa ba analyse wana teza analyse ba sali par rapport à conseil ba moni amso ababi mundela na kufaki ba lomu fait mal plus le kuta ababi mutona kufaki donc tout le monde a vu coronavirus à côté ka concert va fali tout ça l'analyse moi bien on comprend ni on so ken pena yaki abeli malade ne momoni mutu soki awuti mboka ken pena yesi abeli abela kiko awuti mboka musu tester za yango te ken pena be mutu so mutu nyonso okutana déjà net pegi titana pesi bon guérison na pegi titana mutu nyonso pegi titapa uta libanda mutu nyonso so uti libanda so ye moi changement climat n'est pas la mutu ba beli et appelle le sauter poto moi changement climat ko solo pe moi après 4 jours d'apiter na makambo wana lelo malade zo mamuta on sepela ke mutazana na habité so pour prière so ngape na prière ngande tinga so na 100 000 pona nga so na 100 000 pe pona mokini mobimba bato o bazana ngo babika so na 100 000 pona nga connaissance na yo surtout bato basungaka ata ba finga biso luka muto afinga yo amona ko bonga na yo yo pena ndo za boye tolo ba vérité ndo za boye penza ovokanga pe miso sambela pona gloire langi aza mutu nzamba sali on doit pas se voir mutu na mabena etike na mabena ye obi pena nzambe batela e place aza kuna zo pe mukanda kota yo kati selo scam na fali pour ndeba twatsa ba mbutu wana selo yako linga fali mabezwa e to fala ko linga selo mabezwa e bana bandal yaka musique na banini peteti na biso tanga ana nani mwana bandal oh lobiana yo ko kotanga kombo nete pour moi no langi peteti na biso lobiana mwana bandal o comprendre mwana bandal est na kolinga mabezwa e na kolinga mabezwa e te aza mutu nzamba créer mutu nzamba créer soko mo mutu on senga déjà pardon directement na lobi ke so mutu nzamba créer zo linga ndeti mutu nzamba créer ta bosola te soko mo linga mo batu mususu alinga mutu te na alinga mutu te mais akobwa cloper malade moi comme ce deux choses et comité qui mutema mabe na kolinga e kuna ki ndoki na kati mais mutu musa atala ka mutu mabamba zo les mabe atala ka nde oyo ye mo ka sa mabe mais soka changer ne tozana biso bien ndeti nga biso ka changer na e tozana biso bien a changer ka ibake au finga bato za mabe boyena boyena kali mo konzi ya soigner na e finga ne suba kute ando finga ne pe batute ano sa makati pa so mama amo sa musique na e kali mo konza banda finga batute na ibate video ni finga tout le bara bien tout le bara solo konde ko bato boya kali mo konne riti ba bien bana tilelo on to mone lo te boso mon album hérité watana au moins combat carré bakbaya o hérité na wera ba ko so la raté bo mona donc Karine Nanzan to comparer na mutute awa na minute na bana basi d'espèce nga netinani pesa nga ba kombo pesa ba kombo yondo yebi ngana yo pesa nga ba kombo na tangela ba o mbwa o fufu o libata bon gloire olangi mutu akombata ka pe na makasi na mutalbo soye alala kala kokata zo shit akima kota mboka mwa zamba kuna ye kutute grâce mise bikaba ki bola kutu ya solo mabe pola kutu ya tu longole kutu ba longole la canal kutu ogu ya carré mutabeta nzemba ba mona aluka ba vi mona ke ko kana kate na kini akubazate na kini ba grâce dem grâce dem bula musaba to bo la musaba tao yo boye bola musaba to Karine atika mission mo beti lelo na kini sila batanga ngo sute batala ngo sute chana bato mo le la chaîne beba so otanga na mutu mo boye kutu ke yaka na États-Unis yaka akenda rabena state azoya mutu musa kenda state passer na bière on appelle ça la bière c'est nani
c'est un avec bien que nous c'était somber là bien mais on a dans tête na temps na ya rasco chanson moi tout pas dans poto wa ko sara mon netinga ken penda ken des potos c'est qui nga vraiment na yebo banda les santé on a pour ngo na désordre peut-être ya mi batela ki te ko on a to souhaiter ba chaki na liste était so kenda ite to bana mwana banda la kesa fali pour na place banda pas faire absolument pas faire kenda ite ba chaki ote mwana banda la ngaba fali pour bolamu na mwana banda tout fali pour pas calamé to mwana pour pitel na banda ya gaya et ça bana banda nyonso bientôt mona ke mission na biso banda boy na boy Mobutu. Au moins siko to finga te meto sala analyse mo posé ya to wa ken pela ando finga o ya finga ote et là ça siko mutu mais ce que bossa là pe bon pour nous va nous émission bando bande ko finga ba mo na bisa ba ken pela sala boy po na ba manike faut ko soignaka bat musu ba mela ko bilo mabe ka biloko bat musu ba melaka ko biso mela biloko wana te ba mela biloko mabe ken pa mela amelaka ko fa lo bangwa onwale na mona computer lo ba onwale seke alo bangwa pedi ma pedi onwale pedi ma c'est faut tout nesco bien sco non yo mona te yo mona te na habité mais lo ka ba lo ba bon seke manikatika manikatika na kin otika ndeni ezoteka ma $5 $3000 otika onde faut ça poussière si le la chara quand il va dans le moment c'est que donc ça doit réfléchir voilà ils ont eu plaisir pour l'ambition ko yamba muna toliki était ton ami que les ali koya mais batika nati lo coller pepele batika fali poupa boy la concert beta maki donc fali poupa ne pour rien na makamba corona nzambe mutayebaki bat nyonso basinga maana nzambe ekitela la congolais nyonso o azui na o azuite maana nzambe aza la kati na biso na bandeko tosula na bango tosula na bango te vous comprenez batika kokoti nga bakomba bato na senga mutu na problème na mutu te na senga mutu pardon nga na senga maana nzambe na senga pena maana nzambe na ye na senga na maana nzambe tout le monde vous comprenez dans la mito za sembo so yesu penza zo muta braza kota maramba bata braza toza biso nyonso surtout ba Congo to ba africain to ba congolais mais jusqu'au tel temps au monde ko tellement ba Karim nani lo collé nani muta braza répétez no tanga yé merci beaucoup et ça plaisir pour na biso ba mbote na batu nyonso ya mbote to kabana mbote na tout le monde Nicolas zango ba mbote de miko to singa ra ma nzamba na congolais nyonso africain nyonso nzamba sa la grâce ma nzambe lo to bendara ya on a été pour et puis et si la paix soit en plus tara mambe ko mukanga makanga lo bango to vivre na mbonga ba diaspora ba musu bando boya ngalo bango atamta tinga $20 abuki yango te amoni yango passa côté western atinga ma pe na famille ma vie chance habiter na côté na tindela muna c'est il faut na bonde la pona embala sima kama kasa na ju 20 atindelinga so na prier pona azui ngomsu 2000 3000 batena tindela $50 omoni mtakota mata so mta tindelo mbongo mutu vana journaliste mo batindele $50 tant mutu atindela $50 c'est la valeur en bon te bat musu ba bongo te bat musu ba bongo biso ba congolais to amnistie ngasko mo ko to mayela ngekenda bat musu ba bongo journaliste so batindele ma $100 tant mutu matindela $100 mutu atindela $100 musu famille mo atindele matindele o bene mutu $100 na poto mais $100 na poto musu journal un mois musu akindela ngo bani do bata poto félicitations to muni on vraiment ce que tout bazolela ba tout galère ekoti on singa mana nzambe asala grâce na Congo na bandeko so ba libanda makambo eleka tanzambe vima nzamba zali nzamba zali mambo nde yake omona peka ba economique te wa kota ba jeba mo sala biso saka loso la mukabo matini ngwe matso continue eza ke ba musu ba koyiba. Merci beaucoup ndeko muna tolikete tozom que les ali koya makambo eza ngo bien congolais nyos bana membre nyonso j'ai mai bele sabi maki bato benga j'ai mai bele bakangaki mais sabi maki makambo eza très kitoko ve nanga diki regarde diki na peso mbote merci na malolo lisusu atike biso donc mama na kobosa na yete mama na edanga fort mama leka boy atiki biso nzambe ma garder molimo na yo sala bien même il ma monter ma tout ce pela mbeto ve nanga Charlie Ben pasteur na Fred ici nzamba bomba bato nyonso nga sola na bango mon boss mais c'est des dipumba mutamaile donc mon force que ambu yango ezotambola pe kitoko. Merci beaucoup na maloba ya munande to tseli tono na entretien tozaraki na yango soki kolos masi azongite tokozonga lisusu pona ba actualité lié ekoya na sima ya émission.
botika malamu obota. Shalom.